Alors, nangambu sikoyo ya ndeko na biso show Jaël. Oui. Ezomona na pe ke ba ndeko na biso ba warrior bazo soutenir ye parce que Jaël pasali choix na ye ya ko soutenir artiste Fally Ipupa. Alors, est-ce que makamba kosala ba choix ya ba musicien? Et pekisami bata ba déontologie bozwana bakiti bovanda na nde Marlène Kasanga lobi Marlène yo pe na mamanike obenganga. Siko na otuna ba journaliste à télévision au soi-disant batanga bazana ba déontologie so bobenga déontologie journalistique ya wana siko bato botanga bozwa so bosala ba déontologie journalistique wana. Est-ce que tant que vous avez des classes, vous avez que journaliste, il faut la partie pris ou bien journaliste. Il faut toujours au milieu du village. Ce qui est le journaliste, c'est comme une partie pris. Et c'est normal parce que tu coûtes yango et zo salama. Bandeko na biso bakulutu baza ba exemplaire te. Bango pe basala le choix na bango bakanga na ba journaliste moko boye ya ba momi na e parate Fally so batika bango na défaut. Bakanga mapenza ya ba journaliste moko ya ba momi ebele. Balinga Fally mais analyse mon na sala ki parce que Fally pas arabi kusha te abilala la te parce que Fally sera arabi la mais modèle balingela kete na kati ya communauté o même motake sambwa apparemment ba fille wana bakenda kosala mosala na kokaba nzoto en même temps donc en même temps azo travailler en même temps aokabane pe nzoto. Vous avez un canal vidéo yango. Vous tapoter s'il vous plaît. Bango pas travailler en même temps. A travailler na yo alingi pe o kushara ye. So yi musicien zo fonga mato zo kushe te obi bayuma. So ba fingi o yuma te ba obenga yo pede. Boyo no lali penana momi peno lali penana momi boyo tikala tuta ko simba ena libele te logo te donc c'est ko yuma. Alors apparemment Fally atika ba journaliste ebele na ba défaut ya lolenge wana parce que so tobito vanda to bando réfléchir. So tobito vanda to bando réfléchir. Au moins que bazara bana basi bazara tale bele ngulu pa bana basi misu bakoma ben sensé na poto. Bango balingaka Fally te sikonga pe na mitunaka ba ene bele to mona ya bana basi na bana mibali omoni ba ene ndenge wana mingi utaka nake moi mwasi azala olinga mobala coucher mobala boya to asalela mobali ba défense vu que mobali ako mobimana mobala boya ba déception wana nde sala biso ndenge wana siko nini yango kizengi soki ya Fabrice Mangala ebemba mama na yo bourrique insensé ya bangulwa. Donc soro moni journaliste à moi si quand dans les pamba kaka boé abandi balama ko clasher musicien sans cause mutu te makolezo e banate ngana mona ngo ezala plus mingi alinga musicien na coucher musicien na tanto afungwa mate. Eba en wana e mataka basi na mutema rapidement ya revanche sur bana mibali e bazaka presse pendant que ako détruire yo a détruire pena carrière na ona minute otanga parce que otika ina défaut siko na lukana yeba batu nini oyo Fally atika na défaut oyo ekomisi ba journaliste nyonso na rage
Ce qui est aussi le choix à faire, c'est que pour nous, ce n'est pas libre et on a le choix à faire. Pourquoi pour nous, soit le choix à faire et c'est comme un problème. Si nous avons le choix à faire et c'est comme un problème. Pour nani? Pour nani, c'est comme un problème. Si bino bolinga faire na ndenge na bino eza pe na batu musu o ba olinga pe fali na ndenge na bango mais o etali makambi ya comparaison ya fali na faire fali aleki faire banda lelo timu ko yesu ta oya ba conscience na bino pe za témoin lo baka boza na bato muna mutaza na tendance na epo ndeto za boye mutu soka alingaka yo atoza makasi te atoza kitoko te atoyebi koloba te atoyebi koyemba te atoyebi kobeta miziki te omoni mutu so alingako aolingo na badefo na baerreur na yo papa wemba uti osekwa kuna soki yo ndetela munanga ekoma ndeti sashe tonda bafote bele siko yebisanga orchestre wana mobimba feri mutama yela zalate mutama yele na orchestre wana ya kolobata te presse omoni place où ezaka sachet te za phrase parce que ba phrase ne za na ba faute belé même omoni nzembo ateza ya yote nzembo ateza ya yote musicien nyonso azaka na oreille musicale différent na ba fanatique ba erreur ya ba mona ba phrase ndenge wana na kati ya ba nzembo za biso ba fande to employer bango parce que biso to sara nzembo te to yembaka te to ara ba bimisi kuna to bambi yango pende to lingi to bamba mais yo faire ego la musicien munene tant na obenga faire aza amateur aza local yo reti ba lo bango na sentiment ba preuve zo monana ozobeta concert à munene lora stade tolobani ke faire à répéter nzembo papa mbate bongo so a répéter ki yango te pone annoncer ki yango na conférence de presse dans la conférence de presse ozo annoncer que na rendre hommage à papa wemba na baboy donc c'est-à-dire tu as eu le temps de répéter nzembo ya ba artiste wana ko rendre bango hommage il faut soit à répéter pour ça on répéter o yemaleti o chanter nzembo mutunde ni so répéter te dato lo ba faire à répéter na été to pe orchestre wana mobimba batu baza bazoba pour ceux qui faire à répéter c'est à répéter na ba musicien bon faire à cause là aza un poème en langue un poème en français bon ba musicien na ba biro nyonso ba entourage ki wana tant faire azo répéter neti sachet tonda ba faute belé baza ki wa ba yoka nzembo phrase te et puis c'est une chanson un succès ya papa wemba na mo papa wemba na kunda na banza leli comment nzembo comme elongwe na et puis na ebite faire oza kwemba sacha viva to chassa varese oyebaka ko respecter opinion ya bato soki yo pona yo moni ke faire aleki fali eza selon yo so benga nde na oloba boy na omona ke fali aleki faire na tout eza selon nga est-ce qu'il faut tout ça débat parce que son abino to ya na débat o ko défendre faire te yo ya na ko boya ko défendre neti chasse tonda ba faute belé boya na ko défendre ngo poema bato bozolinga kokumisa faire bosala e comparaison na fali bozozala na ba argument même pas ya ko défendre faire combien il fallait bozala ngote bozozala ngote mais bino bakabali na bino eza nini bato bazolobela fali bato bazo soutenir fali to bato balingaka fali pona bino il faut bato wana batika kolobela fali batika ko soutenir fali bino bozwaka ta ya kofinga fali izalaka te je suis jalouse tala jalousie na poto sans mokanda sans oyokeli moninga na kasi wana meilleur ami na yo te bino na bino bakamadi nde balobaka bakamadi outi banda soki wapi okena
On a TV, botamboli nango, bosali nyonso. Tellement moni que ba warrior ba tirer attention na bango pa Jaël Show. Ba pesi Jaël Show chance ya soutenir ye. Le quoi Jaël Show pense à la musique, on moni déjà que Jaël Show demain ou après demain peut fali na nenga pe ya motema malamu à cause après Jaël a produit rien. Fali na nenga motema malamu à cause après Jaël a tomboli musique na eto a soutenir ye. Jaël wana koko mana siksa koko master soit le king e sopanga yo za wana za loka ukanga batu nyonso bozaka na bango bazala kana sena oh yo boza mendiante malheureuse totale na kata poto clochard. O comprendre que muninga lingazo mwa piston. O comprendre que muninga nzele linge fungwa mela ba wario ba otala mingi ba otala Jaël Show mingi mikolo yo Jaël yo zo succès ka boy. O komi ko sela muninga ba live. O komi ko rappeler muninga ndeni ifale akabarate ya opese logo te yo. Banda to eba on a faire tongeli yo combien d'immeubles? 5 000. Tope journaliste nini oya kotombola musapa lobi ngande na zaboye na salela ka musicien musala sombela nga lupango aza wapi aza la place nini so ijata yo eza wapi oyo oyebisa muninga bandeko live a TikTok ezobegeye oyo oyebisa muninga so moni ezobegeye na okata boyeka na YouTube apparemment na TikTok ezobegeye makasi oyo oyebisa muninga ke fali wana kabarate bongo musicien nini oyo akabaka na Congo awa sombela de journaliste lopango comme nani musicien ngo bochela biso awa to yeba ya sombela ba journaliste mapango abongisa ba via ba journaliste comme nani pour rappeler Jaël Show que fali wana kuta kabaka te yo siko ba musicien o bakabaka basalela o de nini pour vane atanda kwa malongo za na ngote. Otika kimotema mabeko Jaël Show ba warrior ba sepeli na yaza la bienvenue pa ba warrior. Bravo ma chérie, félicitations. Continuez, on ne sait jamais peut-être mais ba parole est ouais décourager moninga ke fali wana kuta kabarate ngaku na zoroma ba 2000 et pas faire. Boni lokuta boy 2000 ngo zo ngona kindoki. Faire nda kabaka. Batu nyonso toyebi bango na faire rigole bele kutu baza ba okemba to biyebani ba ba pire biso me moya o ba kutu ate na $300 tam tazo zanga afuta nyo yo taisa biso faire akaba so atongeli de ana ilupango so Jaël Show ponya soutenir fali bo tiki a soutenir fali sora okutana na bambiskade sora okutana na bakal sora okutana na makamnyo so ya okutana ngo kuna tami ye moka kenda beta libaku akutani oyo kokomela e komeli ye mais ko ya rappeler muninga bafali wana kutu bakabarate so isipo bakangisi yo Gauthier mascotte wana ozomona lelo biso batu tobanda la belle ça c'est la jalousie purement la jalousie maman jalousie ndezoboma yo so ozali na mukanda ba grâce mbizi bakita kiti batu bana mikanda akita ke do soutenir roga soit disant yo banda na fere oya kitendeni mukanda monde lia yo okobota tabana 5 mukanda nde bato yo finga
bato yo sala mabe wana tout se paye ici ba muto afuta na dola zate zo mukanda poto sui mukanda siko et puis keba bata poto soso ke poto ya première année deuxième année troisième année zui mukanda te so koti de abas 5 ans et comme à risque aux hommes kanda pour na mairie ba otala déjà mais muto a vendu pendant 5 ans pour ani ba payer mukanda te babando la de la dossier comment ko zo mukande comme alikama ou comme mère avec beaucoup d'enfants mais sans documento toyo kelo tininga la la live et la famille toyo kana biso nyonso bien molelo yo ki pasinga fingi yo Mwana ya Mosaka, tala niveau na méchanceté. Mosaka, bon soignez ma musique pour la JB Piana. Mettez vos j'aime si vous plaît. Partagez, mettez vos j'aime. Mosaka, bon soin la musique pour la maman JB Piana. Mais on se permet de dire mwana ya Mosaka pour finir papa na la TV. Les images restent. Toi tu es là tranquille. Mon pandi ba foyer bateau. Yo kasi Mosaka on allait sengo ya blanc na Mosaka. Mosaka on allait sengo ya mwana na mobali. On peut ça ni voiture, on peut ça ni mbongo. So ba sale mona di diston yo comme o sepela. Vient ndani o adayi wangaba aya ma di diston le caché. O sala to kasa ya ngoti. Pour mon que ça hormis musique c'est ta vie privée. Blanc na Mosaka mataki bled na ye neni. Makila na ye eza